balobi ya sike ye nini yango ye renseignes télévision aïe balobi TV moko ya kitoko chaîne moko la biso actualité donc na temps réel tout balingara bamona actualité ya Ferigo la propre V actualité ya Sila Bisalu balobi mami wana balobi moto ya mboya théâtre tous les comédiennes moto l'équipe bango sur SB officiel tous s'abonner et belé na renseignes télévision donc Dorcas Boloko Yemukaza bengi bagoloise bagladitor baba cook tout ya wa tous s'abonner parce que awa boko zonga moment nyonso bolingi naza na pona bino donc abonnez-vous massivement sur renseignes télévision bon monika cloche wana ya rouge wana ba commence s'abonnez-vous donc tous s'abonner belé et puis tous soutenir Eden Ngali numéro 9 wana yongo wana mupanzi bon soutenir bon comme belé aza ba remarque na bino et rosala bien bon s'abonner massivement renseignes télévision. Surtout lelo ba décider ba changer président et ba musicien ndeti selon na côté na okoki ko sélectionner nani on a pas battre forme na ya zakaya nane oh forme na makambo loba na TV soka zo télé na TV zo loba na TV maloba na ya loba na TV wana frère ya vivi a travailler mais via ko na makambo na te maman kende na likambo ya yeta sali ageno ozomona donc il faut compter parce que za président déjà mission msuba leka basenga pardon na TV ngana la nanga moko que aleki na émission alobi bolimbisanga pona ba na salaki vraiment na yebiki na affectaki bino na kotanga kombo le frère Michel Bakenda asengaka pardon maman Denis ça sala pasteur Warion Wangila yo mona bien quelqu'un qui ne connaît pas Dieu tant comme ma place wana il te traitera de qui abi o ezaba kisi na bango te boyo abeti incartation ta oyeba que les gens babetaka mabaku tant bayoka biso baroko bo shike wana babetaka mabaku. Toi tu parles avec le Seigneur, mais bateau bazoyo ka que qu'est-ce que tu as dit à Dieu et là on ni nango ya malongo lobby. Après à tonga yo, alo ba ke no za mutu ya ba karashika mutu na mutu et là ça à la télévision ayebeli yango tina. Ce qui est à osalango na tina o azo salango, c'est lui qui le fait. Ayebi peni na osalango d'abord c'est un pasteur. Vous avez donc c'est qu'ayebi makambuni na osala. Alors on a la kokamba kende te kena bando bana epoko zo sala boy. Non. Donc yende mutayebi. Hey, comme dans les malheurs, José, je confesse toujours moi, je suis béni. Même si dans ta liste moi, je ne me figure pas. Attention, dans l'alliance, je sais que je suis béni. Aïe 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 aïe, ça va aller. Oh. Il que me fâcher contre frère Patrice. Ngai konaza le cité. Ngai konaza ndeke leki a Denis le cité. Nakendo silikila maman pas frère Patrice na makama frère ya matanga Charles l'espoir ni. Non. Mais là mbongo ya wangana bana kisenso. Awangana commune na e po azwa na vie. Donc so bozui bokomi ba star international de sala bino bozo mama peka ya wangana ba ko. Nga mwana kisenso na botama na kisenso na banga moyo nazali ne kwa ndero mbungu nazali ndeko vice gouverneur de Rombungu fuma banga moyo na botama na banga moyo na matina kisenso na kolinde na matete. Donc depuis âge à 13 ans na matete tina komi tata boye na sikoyo mwana matete. Donc makambu koyeba vie ma munyoso na yebi yango na matete na kokite na kumba zemi ya mobali mosusu po akangala ngalo pango na gologota Rossi TV kuna to mona théâtre émission musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka o s'abonner aucune notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV ne makambo ochaka linet na Rossi News TV pour s'abonner. Bonjour les internautes, bonsoir, vous allez bien partout dans le monde, on dirait qu'il y a Rossi News Télévision, et Zanga Eden Ngali, Karande Boébine, la toujours d'actualité. Nous allons en direct dans la résidence de frère José Ndita, au Boébi déjà. Dès qu'on découvre moi l'actualité, parce que ça fait un
un bout de temps au Canada sous Nakata YouTube. Et là je salue madame la patronat et je salue le monsieur le DG et sans oublier à maman chérie Isaac aussi depuis Autriche, je te salue. À maman bienvenue motema ya papa Roger Mambakasa Nakati Autriche, Nadorkas Bolokoko, Mira fongola biso plateau to kotisa invité à mokola lelo. Omoni biloko nini so nzamba pamboli yo misusu ya olobate ozo sekaka koseka kosekeza signe ya bien ezaka signe ya mutu moko boazolia sina mutu moko baza maladi te sina mutu moko baza sûr que batindaki mwa eyaki mwa code yali koso tosilisi kaka wake a décoder déjà siko kote odie pona mone sengo no eleke belé mone sengo po ani to mona kala na rezo no finganga teme moi bi kofinga muso zaka ya joie ti ya isengo so na bino alungba kuna na biso ka kokimanga trop fo ya ka noki noki to mona na po so ko mona na nga jamais na ko beta lisolo wana so so mona na te mona za kuna. Voilà, merci le frère José. Le tout ça à ta résidence nayo. On s'est présenté parce que est non déjà. Donc tout ça à ta résidence nayo. Ozo kanasute circulation ezate. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, yo kanate eza yondo zo ya te o batono so bazo ya bazo na zo kanate. Yondo ya kala. Le bango bien pas téléspectateur. Banana internet ba yo ka yo oyande awa kala. Mais aya kala te azana ye mais asalande émission nga kala. Donc je crois que koyo kanezala retourna mutu. Ça dit son mutu azana télévision oye na caméra liboso no poser ba question ndeko ye ba azato azate. Mais so y caméra ye liboso na yete. Biso le kana TVT pour na plaisir ya koleka. Na koleka na TVT ka po na star il faut na le canon. Biso le kaka to ba message en Nzambe. Pour passer ici à la télé, il faut avoir un message. On a un message oh yo yo koye bisabatu. So on a un message ya kopé sabatu te. Ils la capacité au na TV parce que au kopé sabatu et l'oronine. Mais quand j'ai un message à donner, c'est alors que dans le canal TV si kopona bisabatu bandeko tali kamboza boeza boy. Ou soit na cause appel un message te. Mais yo yo qui information moko. Oh yo ngo tu na ngai pose précision. Pour ba nzamba zo précision, on me met une information, ngai na préciser pas ba nzamba. Voilà. Voilà frère José. Le loto eto beta masolo na bino ba musicien. Et loko bana poto bana Autriche ba bengi ba bité. Luka frère José dans a capable de répondre biso. Avant tout bana na lisolo angono yo ebisa biso so za moi obima ya komini. Nga mwana kisenso na botama na kisenso na banga moyo nazali ne kwa ndero mbungu nazali ndeko vice gouverneur de Rombungu fuma banga moyo na botama na banga moyo na mati na kisenso mais na kolinde na matete. Donc depuis âge à 13 ans na matete tina komi tata boye na sikoyo mwana matete. Donc makambu koye ba vie ma munyoso na yebi yango na matete mais ko botama nde na kisenso. Kota la boyo zo ndima no kutu koza mwana kisenso. Même là mbongo ya wanga na bana kisenso. Awanga na commune na e po azwa na vie. Donc so bozui bokomi ba star international de sala bino bozo mama peka ya wanga na ba commune. Na osepela penate lo bakomba bato à la télévision ngala za besoin de na sala polémique. C'est Lombongo, c'est ma sœur, c'est ma petite sœur, je l'aime. Mais oui bika wanga na kisenso. Non. Natikala ko yokelo ko na te. Yo ndezo informer natikala ko aloba ngo akola na kisenso ngala landa imbala mingi. Aloba akola na kisenso akola na avenir apesa même na avenir na bango mbekana boyna boy. Lor azal leki na ngai. Na ngana to kola na kisenso. Maman na ba lor baza ko sambe na église papa biso fille un pasteur. Au moins bilo musubolo bango te soko yoka ipa mutu. Ngati bakama mama lor yo ideno za mutu na ngai. Tuna nga bakama mama lor. Ponga c'est ma petite sœur, c'est ma sœur to vanda na ye. Neti likambo boye avant ko to tuna nga oloba on a te volo tuna nga avant. On retourne en côté parce que eza public balanda rabino balinga rabino ne batingi. Ba ko c'est la rabiso makambo mingi. Au moins te moko auto tchane auto tchela ngai na titre émission moko mukolomo José Nzita fâché contre le frère Patrice pona makambo ebembe ya papa Charles Lesa. Ah
ngana kende fâché contre frère Patrice ngai ko naza les cité ngai ko naza ndeke leki a Denis les cité na kendo silikila mama pa frère Patrice na makama frère ya matanga Charles l'espoir nini non to beta kinde lisolo ngo na kati émission yes ko pasa la baisse na ye a commis José Nzita très fâché contre frère Patrice biloko ngo yo donc avant le balikambo photo le bakango bango baza bande ko na ngai eloko na yeso na moni keza mabe en tout cas pa na ngai olekate atikala jamais koni ka mona kisenso ngala landa ye mingi lors à mona kisenso. Merci pour la réponse. Maintenant, président Abine Aba musicien, frère Patrice Ngoy Moussoko, que je salue à passant. Poste au ba PC wana, comment on travaille? Bozo c'est bozo quoi précieux travail naie ou bien boza contre n'engazo travail? Non non, bozo la contre ndengani. Basa la rende élection, basa la contre mutute. So on moni que mandat à mutute, si so ko sa élection, boza l'élection. Boza la contre yeza mabeti. Non, ezala wana ngope ko ça la que Aza président, Aza na ba compétence té, Azo travailler bien té. En tout cas, frère Patrice a une compétence. Yo mona namba nzemba yemba katana forme na yaza kaya nane. Oh, forme na makamba lo bakala na TV. Soka zo telemi na TV zo lo ba na TV. Maloba na ya lo ba na TV wana. Kilo ya maloba na ye. Soka zo lo ba yo moko soko spécial micro lo bota mayelo ebele mala mutune wana. Aza na capacité o kamba biso tembe ba chai wana te. Donc il est compétent mais ça ne ka tango mususu sokbe mande sili ya longwe na ya kei ba telemela mandante mais aza nanu ye mutazana nu président siko nazo se rappeler ko to mukolo moko benga yenga binanga José na lembi na ngai ba sala élection ba pona mutu mususu ngala pema ba tia da bangota mutu mususu nan plan bana effectivement pena za ina posa na kota vraiment la question ngana tuna ce qui lelo ba décider ba changer président ya ba musicien ndeti selon na côté na okoki ko sélectionner nan na ba pona ka boite na na président moko wana au moins te bimisanga bien te sur la biote et la question mabe azana nuwana ba tia ba élection to to tia élection to kopona ngana ko lo bateke no so ba changer ba pona mutu tel au moins te ke opesa nga tendance ya ko lo ba ke no mutu ala ndaya ezala na ngope ezala ngana boyi te problème ezali awa na yebi bi cerveau na batino so te moni frère Patrice akambi déjà uzomona mais oyo ozolo balanga wana nano akamba te na yebi te akoya okamba ndenge nini bon mutunga na mona nano sika akamba te naloba ke nona ndima ke ye mutaya bon so ayo bebisa mais ye père ba sélectionner kaya ye na opéra akamba bien sûr que oui mais akambi asali preuve ba o bakoya batia nini babenga ngo nini batia ba candidature ndesima tokopona bango tanga kovanda sur place nde tokoyeba ko setoyeba ye ayebi to ayebi te mais yaya Patrice preuve nango emonani ke akambi to moni voilà. Mais as président et musicien, oui, quand on dit de musicien en général, vous savez, non, profaneté. Mais ça n'a pas acte, moi, musicien, bazo poser ça mauvais acte. Mais frère Patrice attend que président y a bimanté pour Aloba. Tika, Aloba combien de fois na TV? Aloba minga telemela ba bloqué be yemoko to telema ba telemi ko telemela ngo. A telemela ngo makasi abi lisumu to ko benga ngo lisumu. Mais il faut aluka kutana batu nyonso wana yemoko asola na bango. Je sais que ça la ba démarche ya komona bango pe asola na bango. Eza ba mission msu baleka ba senga pardon na TV ngana landanga moko. Que aleki na mission alobi bolimbisanga pona ba acte na salaki vraiment na yebi ke na affectaki bino na kotanga kombo le frère Michel Bakenda asenga ka pardon vous mona nyonso wana tambo soko za ba conseil pe ya frère Patrice apesaka ye donc pour dire que frère a vivi à travailler mais via kokota na makambo na tema moi kende na likambo ya yeta sali vous mona donc il faut kota parce que za président bien sûr place ma bezali il faut kota ngo ezali ko solo la na mutu ko pesa conseil. Comprendre hein ako tango to na ndenge azwa place ya mutu wana non mais il faut apesa des conseils fait conseil apesa conseil ya apesa nga conseil belé ti lelo a continuer à pesa nga conseil parce que aza pire na yo mais aza pire à batu nyonso frère Patrice parle bien avec tous les musiciens chrétiens asola la bango da batu mususu asola mais d'abord biso na ba musiciens chrétiens to ba na cartel na ye asoka na biso asola na biso mais ça ba mususu pe ba le comportement ya frère Patrice ndenge nini evandeli na ye evandeli yango ebanité ka evandeli mokile za bongo omoni le mal en vous les musiciens za nini oroza lo yebi ozebi no ba mabe ya frère Patrice mais obombaka ngai José non non nga so na yebi kaza mabe aza mwa nzambeti Bible ezoloba
soko moni moninga na mabe kende ko reprocher ngana ko kanisa ye mabe sikote aussi longtemps na reprocher te mabe soko na moni na mabe c'est mon frère to so la bien c'est mon vieux na ko benge na ya Patrice moni koto yo boy. Bon, ce qu'on pas Denis les sociales ont été poignés. T'es-il l'autre solo là Denis les n'a pas solo là. Mais avant beau solo là, beaucoup de choses en a battu. Non, ils ont qui incompréhension mais c'est au vendre ça sur ma camp. Parce que maman Denis les sociales là, pasteur Warion, Wangila. Yo mon amour bien. Te menga ebisio yemo ko na télévision zoloba aza pasteur ya Arche de Noé. Abina Arche de Noé na michopi bakotaki na bangulu bakotaki na nzoko bakotaki na banguma bazalaki. Apesa écoute exemple moko. Abiyo monaki na Arche lui akenda ko lia libata. Lui azalaki na cage na ya bombama libata pe na moi cage na ye. Donc, ngai naza na droit ko juger été. C'est un pasteur, zo benga prophète de Niles. Je suis naza brebis. Na koki côté ya na télévision te bangonde bate ya rabiso. A minute yo yende a ote yanga. Donc ngai soki ngako yebisa ye likambo fona lukaye pene ye c'est mso na moni kamo naza lango mécontentement lokola so sola bien na téléphone. Na komona yenga moko ole ezala na émission na yo boye et bimisa ye bien te. Oui, mais c'est bien tandis qu'il y a un droit de réponse penakati internet. Na lobby hein. Mutu na mutu eloka zo na télévision ayebeli yango tina. Soki ye aosala ngo na tina o azosa elango, c'est lui qui le fait. Ayebi peni na osala ngo d'abord c'est un pasteur. Ozomona. Donc c'est qu'ayebi makambuni na osala. Alors ngana ko kamba kende te kena bando bana epoko zo sala boy. Non. Donc yende mutayebi. Ngana ko sepela mais ko za la ya yo. Ba question pe za ya yo et ba réponse za ya ye. Chela ye micro tuna ye pasteur. O sala boy pour anini. Ako s'expliquer a opeso pe makambo. Ako jolo pe Bible. A funguli pe verset moko a pesio. Donc ngai na ko linga kutu te na zo place na ye. Mutu na mutu ako se défendre na makambo etalié. Mais papa José nga moni yo ndo zano bangaka. Ngai ko banga. Ouais. Olingo ko tra polémique te poani. Te polémique eza mabe. D'abord polémique yango moko eza malamu te. Eza ba dispute. Oh Bible pekisi ba dispute. Ne vous disputez pas. Vous avez la Bible pekisi yango. Non, eza l'homme sous Bible pekisi, mais er singeli ke olobela on faut lobela on dit nga dernièrement na ndenga libala na ende yaki yo moko mona ki famille telemena. Ah moi na ngai. Richo na fait ce conseil na ko pesa ye conseil na ko banga te. Po aza pene awate. Lutte aza na Londres. Mais Denis les aza na Kinshasa. Na yebi ndakune. Na o démarrer mutu na ke tala ekuna. De yanga na ye ko leka na TVT po na yebi ndakuna ye. So li kambo na ngana ye to solola. Mais il y a Ruth Misamo azana à Londres. Moi moko ko yo kanga ka soko talinga na TV. Ya ona lobela kiye ayoka kipe. Abenga kipe ngai. Apesinga numéro de téléphone na ye na lelo to comme na contact na Ruth. Ozomona te ke esala kinga bien pour ayoka ki. Ruth, je te salue, que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. Frère José, kotona toleki. Toena. Pour retourner défense c'est ça ma casse hein babonné à Ronsi News bon mon la défense c'est qui ma casse tellement ba yeba na ba ngai ko yebana ande ora ande na yebeli prophète ya yebelinga mondimi tozana le omsute na kati ah bon azaka prophète nga azanga mondimi si. Ok, na milieu na bino ba musicien chrétien. Oko tangela biso ba non ya ba faux musicien ya ba vrai musicien. Nga azana Christomètre te pona ko tester degré ya christonomie ya moto o kalikila ngozala combien de mètres Christo azana 3 mètres Christomètre non. C'est Dieu qui connaît le cœur de tout un chacun. Nazana capacité ku te ponga père mo ba mona nga faux. Mon bateau ba mona nga vrai ba musuba mona nga faux so ngai moko to ba musuba tretanga de faux bon on a que le bana o ba faux musicien ba na ozala nazana na koko sala ngote c'est Dieu qui nous connaît et là quoi boyeza réponse question moko yo et là kilo et koza na réponse te musicien on peut sans réponse à l'aucune polémique non et koza na réponse mozo qui mandé pour oyebi que yo mondo ozana oza conscient que eza ba musicien est-ce que oyebi ke ko kanisa moninga mabeza lisum non wana eza ko kanisa mabeza c'est le comportement de bozai. Oh, mutu akoza la sumuki lelo. Mais lobi ya bongisi na nzambe. Bango na nzambe si bakomi bien. Mais li solo li sumu etikalaka. Solo li sumu lelo so bakangi nga na hôtel na mwasi. Sasa mbaroye babakangi je nzita na hôtel. Mais passion nga na obima nango na hôtel wana.
tina okendo senga nzambe bolimbisi etali ngai eti nzambe akondima ngai alimbisi ngai na masumu na ngai na ozalaka nga mona nzambe mais lisolo wana nde kotika na mitu ya batu ba continuer koloba ngo mais entre ta position na nga na nzambe c'est changé na sina komi na ngai pene pene ya Yesu mais batu lisolo ekozalaka ke aza moto ya masumu po bakangaki na hotel yango nazoloba te biso tokotaka na makambo wana te parce que moni makambo bato balobaka parfois ezalaka nango ya solo te mingi baloba makambo na biso eza ya solo te lelo ngai na mutuka nanga kaka oyo ba Pathfinder ya mundu eza ebele mais mokolo moko mutu moko amonaka Pathfinder oyo mama moko kaka soutenaka nga komoni mama Martine Fabio que je salue mama Martine nzamba pambola yo mwasi ya mundele azaka na mbinza asoutenaka biso makasi mama wana mukolo moko mutu amoni Pathfinder liboso tel moko que je ne cite pas les noms abengi ye na moni frère José Tita na mutuka na ye liboso tel etebe c'est kaza hotel wana maman on a composé numéro benganga frère José boni bakamba buzo baboye yo ketelo nazuka na fongoli WhatsApp na filmer ngai na mwasi nanga na ndako na filmer bana na filmer na l'accès bi maman je suis à la maison vous en avez vidéo akala wapi vidéo wana kasabaki nanga pasenga mama na pasaki mama basoli pe na mama ye moko asengi bolimbisi abina nga ntuka bato mokili oyo ngabi omoni mère omoni ke makamsu balobaka na biso zango ya solo te voilà donc banda mokolo wana alinga su koyoka bato te bayebisaka bi na koyoka su motu te atika pe koyoka soko mettre sur nanga opre Josabi lungwana bokosela ba makampamba ozomona. Merci frère José. Mais au banda pe carrière musicale no kala au banda ngo kala to moni bandeko ba esima na yo ba bimisa pe bato mais yo ata moko bato ba bimé belé nga la bimisa ba ne belé po ba kombote foto ye bagati bimisa ba ne belé na ba ne belé na poto na ba ne belé na Angola na ba ne belé awa na ba sœur Flore Mbemba zali mwana ngai frère na kotanga bango ba kombote ba liki belé mukona ko sangisa yo oya kotala bana nyonso nga na encadraka o ba tsala style nanga kotozo mondela nzamba pianga mbongo na ba Israël nyonso pe ba ya ba mona bana ngai wana na bana tala ba Israël bana ngai donc mo msazo leka ozo mona mwana ngai msazo leka wana o kasi ba yo sani ba yo sona papa bango donc baza ba mission yo bazo kola makona biso naza na bana tala belé alors problème nanga ezala kande mokolo ezali na ko présenter bango nyonso na télévision to na sika moto sala mwana moko azo ka yemba nzembo bozo mona bango et ça la bien. Voilà frère José, moi chant béni moro pona ba fidèle nyos ba yoka potolo biso pe moi mingi mais yemba non ya on zo linga ba miliki po ngaye. Quand les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie, il a dit de ne pas m'inquiéter pour lendemain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi je confiance à tout ce qu'il m'a promis. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh. Oh, oh, oh. Aïe, 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 ça va aller. Oh. Aïe, aïe, ça ira. Aïe, aïe, moi je suis béni oh, dans les bonheurs. Hey, comme dans les malheurs. José, je confesse, toujours moi, je suis béni. Même si dans ta liste, moi, je ne me figure pas. Attention, dans l'alliance, je sais que je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Oh. Aïe, 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 ça ira. Ah, ça ira. Frère José, la bonne mais ça ira. Il faut avoir la foi. Attends, le moi n'était simba te moi pia ke ali mais lobby simba. Est-ce que yo kutundo zana don yo kuté bino bozala to golela mpia. Te to golela kampia ka te même pia ke zalaka. Ba kansa to zala mpia ka te. Le haut et le bas et komama. Mutu nyonso na vie na ye aviva le haut, aviva rappel le bas. Mutu mo kota ko banda zala le haut non. Eza ba moment mo na zanga pe $20. Na tali na poche na $20 ezate mo o cha carburant na bimezate. Ezalaka. Au bengi pe mutu ya pardon c'est la ngata moi mpesa pona bima na sika okeska mobo atindelo pe moi mpesa che carburant bimi ezialaka to abatu ezangaka batu bakatsa to zanga ngoto ezanga ngoto ezanga rappel moko et là au moins on a remarqué ça soko yembo mi koti sara vraiment hein au santarani faut ko yemba na kati
oyebi ngai na koyebisa ba musicien totika koyembela nzambe mais toyemba nzambe. Quand tu chantes pour Dieu, tout le monde peut le faire. Même à tabat basambela rate ba koyembela nzambe. Ba yembela na bango nzambe po nzambe muta sambela rate koyemba ye. Mais koyemba nzambe est différent. Koyemba nzambe comme quoi intimité. Ça veut dire que moi si azali Nicolas Mbete na mbal na ye. Wande koyemba nzambe. Ça veut dire que tu donnes tout à Dieu et Dieu te donne tout ce qui est à lui. Ndeli kambo Bible zo bisabi so intimité ya moi na mbal. Pour ma kambo Bible zalaka li sola moi na mbal na kati. L'église et l'épouse et l'époux. Ma kambi ba banda na Genèse, tin Apocalypse nzamba za kolukaka mwasi. Azo lukaka mwasi na ye. Nzamba lukaka mwasi. Azo lukaka le vrai adorateur. Azo lukaka adorateur. Nzamba za besoin ba parleur te. Aza besoin ba pamba te. Nzamba besoin ba adorateur. Et ce que adorateur ya nzambe nde okusepeli si motema nzambe ya moni ngana ninga so nazo yemba na bimisa makambo na kata motema et puis makambo na lobaka na meditango. Obi discours ya nzembo il faut ça la discours direct. Le discours direct totanga ngo eza discours ezo ute pa na yomba la moko et un fait direct o discours yo vivre mais discours indirect eza discours ba betelo li solo. Mama moko na rompenga batanto ya muto ekatani ekoye ziko ndoloba na biki na biki na biki. Si comme muto mona ki ngona ndenga mona ki moyo mai msebima alo bango ndenga mona ngate na moni mama moko akobi misapena mai misu muto ekoloba na biki zabela na moni zo ozo mona eza na émotion ma discours direct eza na émotion na kati mais discours indirect soki neti ser mutaye betelanga li solo ngo si comme muto mo atuninga pene pene ah mama moko na rompenga ba muto ekatani penza ezoki ndoloba na biki na biki ba tu na ngomona ki habité nazaki te me muta petela nga ser na biso moko ah ta muso akosi na yeyo ozoma ki discours indirect eza na 80% batu bandi mote mutandi manete keza solo voilà yango na lingaka plus na beta li solo ya nzambe yana bito yemba nzambe zwa message na yo e pa papa ça veut dire olali nembetu moko apesi yo semence zwa semence wana siko pesa biso yango. Mais toi, tu n'as pas la sémence de Dieu. Tu vas donner quoi? Ma bende siko tozo yemba mais nous ne transmettons pas ce que nous avons. Dieu nous donne. Est-ce que tozo peut pas ensemble? On peut question. Ozo on peut pas ensemble. Propose à la pa ozo. Ah donc oye ba no ke ba msisi ba kenda ko ba msito ko la bante ba rabashi ba. Non les rabashi ba les rabadanga bon ngai na nga hôtel mais la bango te mais sincèrement parler en langue existaka. Oko parler non en langue, na prier, oko prier non en langue ezalaka. Limbi sanga papa. Oko mama sipo, ozo prier en langue. Tant ozo bondela encore la comme extase bandolo en langue, c'est bon. Mais nga mona na studio ezalaka penda extase te. Na studio tozalaka vivant. Bien koko yemba ir moko muli musante memio, mais conscience na yo ezo sala. Je ne peux pas parler en langue dans nzembo nanga na studio. Kena bando yemba mnazo yemba yeso era rondo bondo sinde bindim. Sikoyo bato ba oyoka pour ba complace wana ba katina no break ba yoki rokona bo shike pe ba comprendre ngo pété. Après ozongi na maloba na yo. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tant comme ma place wana, il te traitera de qui? Abi o ezaba kisi na bangote boyo abeti incartation ta. Moni yango na concernant la boy bat batsaka balobaka langue en tout cas la télémélie binoté bolo bala bino pour na conviction na bino mais pour na conviction na ngai je pense que parler en langue dans la chanson du studio ne convient pas parce que tu as tout le temps ya kozonga place wana ba bomi yango pe longwe nango moi le soko ti yango c'est que yo moko sepelaki mais oyebaka que les gens babetaka mabaku tant ba yoka biso ba roko bo shike wana babetaka mabaku. Toi tu parles avec le Seigneur mais bato bazo yo ka bayibite que qu'est-ce que tu as dit à Dieu et loro ni nango ya malongo lobi aza après atonga yo aloba ke no za mutu ya ba karashika to nako kosolo makam mais nzoka yo molimo mosantu mutalobaki ngala ko conseil bino soko lobi bongo hein yebisa ingénieur kata place wana na yemba normal c'est propre. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission avec le frère José Ndita. Moi, conseil, na ba pasteur ba otambola na un pas dedans, un pas dehors, pe na ba musicien oyo ba otambola pe na robanga nzambe te pour te clôturer. Priez sans cesse pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Abou pia. Batu ba kweyaka, to soki tozo kweya en général, c'est pour la distraction. Soki ka ko koti distraction makasi na mamwa nzambe moni etala.
Ah nzambe. Lisumu eza nango tina porte ndako nanga yao. Ya le péché. Même taska to vandi ya lisumu eza. Eza ndenge yo otalela lisumu ango. Omoni. Ka ndengo zabo etelemi boye son na sala lo lisumu na osala. Na otalo na ndenga mabe. Une fois na komi otalo mabe. Na développer pe na développer pe mabe ngo na mutema. Etelemi singa pe biloko nzoto mba moko. Nazo yebiso asona mobaliti. Biloko musubo nga tolo bango te poani. Ngaza mobali na kotalo bona tali forme na yo. So na bando lukana bando calculer yo. Omoni siko biloko ngo mabe. Tango lingo bando calculer mwasi ya bato bando calculer siko tali simana ye. Lisumu ate bomba make usani. Eko bima parce que obando kanise mabe obando moni azasu na bilamba te ondo moni mutakala ondo mona ona mbetu bien tano simba ye omoni obando sala ba meloko la mutu biloko ekoisaka batu yangwana ebandaka liboso na mutu tango ezala mutu eleki alo leki bomona obeti mona batu mbata na sima na lingi na ngate ebandi wana siko so boza biska bino mbale mutu azate wana oza prepo yebisa yeke mba moko yaya tala kaka zomona yepe soka zaneka muta pete makambo pe apesi tanga kopesa makambo bokena makambo bosoki suko yakina azalaki na akina mwa caméra ne pene a filmer pe yes go apesi makambo mena compte ozo mwa image atie pe pembeni wana yo kuna ozo makambo me ya o filmer chantage ebani zomona lobi abengi obona makambo no soko ngopi ya 50,000 te na bwaki nete so comprendre ça la bino ndenge ni mabe ona zo lobake to keba oza obligé te kovanda kana mwana mwasi sika moko bino mbale kaka eza bien te eza ba des forces d'attraction différentes faut okima ngo kaka sala tout okima ngana batu na kima kana vie nzamba otala ngai a obenga penza bona ta bina ndenge na monela ka ye oso to vandi biso mbale na okokate ona mutu te yaya na okokate so na vandi biso mbale mutu azate na okokate na ocd pour niveau azo yela wana yazo yena compte moko net kaka et puis na yebeli intention na ye personne a simbi ya résister ta oya ozomona siko bo mutandengo na yo kendo lukele tika bozaka bino mibale te wana muluki problème o luki po mi lukeli problème pourtant o kende wana o simba ye tango o simba ya mi pesi voilà donc ya on a bisa conseil zakara bondela mingi et sala effort ya ko kima biloko wana po okoya te lisumu pena ya makasi ezokwesa basali na nzambe lelo zakara e kobo kaka soki kobo te mbongo o détourner mbongo batu o yibi mbongo batu ba pesa ki na église ya offrande yo otala ngo makama mususu yango na kaka mais andeora wana ngana zo mwana nga masumu grave penate po ba congolais ba bomaka na bango batu fasi ba bomaka te ba mita mabete ba congolais po tia mutu poison ezaka pena moi passe ba bien que culture ngo ekoti mais comment moi passe pour na ba poison li sumu makasi yo bomaka pena ba sala nzambe mingi mwasi mbongo yango kaka. Merci Bozalaki Belé à Kolanda Bisso partout dans le monde. Là, je salue Maman Francine Bukumba, Ngeleka, Nakatia, États-Unis d'Amérique, Frère José, Trokabwana Bongote, moi, Nzembo, moi, bénir peuple de Dieu, paix, dédicace, Nabatnayo. Dédicace, na lembi ko boakango. So na boakango batwazo silika. Nga biso bata Afrique ici do boaki te. Bongo biso bata Londres, Luxembourg, biso bata Singapour boaki te. Bande boleke belé. Batu nyonso bala mikili ya poto, je vous aime. Batu nyonso en Afrique du Sud. Batu nyonso baza na Angola. Batu nyonso Congo Kinshasa. Na pesi mbote na mwasi na nga que j'aime beaucoup. Maman Rachel Nzita. Maman Mapassa. Maman Mapassa. Je t'aime maman. Bisous à toi. I love you. Na pesi ba na ngambote maman Vanessa Grady Sublime, je vous aime beaucoup. Na pamboli équipe nanga nyonso Gelo Razawana Dadi na moni papa Arsène. Oh na pesi mbote na frère Merveille. Moi nanga aux États-Unis ayi azali odaye kuna ko sepla bosa l'émission na ye. C'est un frère chrétien musicien mauti États-Unis ayi moi nanga penza donc bosa pe mission na ye. Je crois que na tena olukanga mo jour na benga yo. Voilà, je crois que la ça va de mbote Israël n'a pas suivi nos groupe Israël mbote makasi nzamba pambolo mami aya assisté ngai na pamboli bande konyo so baza pembe ngai. Merci beaucoup na bande konyo so balandi biso numéro na ngai téléphone 081 686 72 52 ba o nzamba pesi mbongo bazulu kasika kubwaka balu kasika kopambola ba biso yo to besoin ba clip ici là so kozwi moyen opambola tikaka na nini wana MP size utindita na message texto na WhatsApp
pour un numéro à la WhatsApp et ça l'a bien. Je crois en Zambia Pambola Bino. Merci Naïden Ngali. Tu as été vraiment pour moi et ma question est sur Ngai. Peuple en Zambie va comprendre et le roni tozanango et besoin d'abisso zanini. Zambia continue à Pambolo Ming. Na on dit ma kola Pambolo Ming. Yo pena fozo moi jeep na ta moi jeep na auto pe moi ketch no mikolo moi clim hein. Pourtant ko kendo talaka batu ba sala be mission otambola na batu na moi ketch bien mani kolo fo peswango. Je reçois. Ah, Ngali Ozwango. Je reçois. Merci beaucoup. Ouais. Ya solo. Naebinga na mobali na ngai. Tesi to balana na kokite na kumbazemi ya mobali mosusu po akangala ngalo pango na gologota makila na ye asopaki pona ngai na bika nga moseka na batela nzoto na zuwa zemite